que ça ba sans tabou oui natika ba sans tabou c'est grâce à Belleville mutu penza o leka sans tabou ane eza be mission mo bona réputation na mo ko eza ko be témoigner non tala dans le bano ba petit nga ba sa bileng baza ka ina persité yaya pour déjà quand la ka ya maman étoile na maman Milo et mon anake a te Belleville a tapé à côté te avant na siete na ye ce ko ba gauche to mo ba papa bonga ayela ba ki marié et bon lelo tango ba boka bango libanda ba yembe ya su ba junior mzembo ba yemba te parce que bango si comme un niveau ya ça vraiment le ngana def sera gouverner mboko passe zen oye ke be screw baza mingi ba papa o mona ke papa penza responsable mais makambo sala eza ngwana papa oye biso ngana bi passer mobo toi tozana na lingwala ya so moni omoni papa chéri je suis bien bien bazu ba ketchi ko moko eke na nini na Bukavu babwaki comment avenue Bukavu kei likolo moko eke na nini na avenue nini zela avenue ya papa Lutumba na isangi te na isangi to wa yolo awa Kamina likolo eke na Kamina oui je peux parler ko loba oui na loba vraiment ça batelanga pe ba titre mabe ozomona batelanga ba titre mongo peut-être et sa famille nanga soni ozomona et si ça a crédibilité à famille nanga mais lelo naza nga boy mutu mota ko finga oui loba ba vidéo na internet et si la raté parce que etika lo quoi ba archive to lo voilà ozomona mais grâce à Belleville na ebi valeur le là qui bon moi si Belleville otalisa moi ça muta ma finga te c'est ça yango moni grâce à Belleville wana ya na simba na kangai awa te na simba awa kangi awa ok glissenga na donc so na kangi awa so glissenga ngane na perdre mais grâce à Belleville même on a zapa mela Bonsoir, babonné na biso nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision. En tout cas, émission oyo bokozongo na kilelo na Faustin Ngombo télévision bokozongo pe na mwana suka ya famille Bota yipa ya Bianca Zanga. En tout cas, lelo na plateau na ngana na Bianca Zanga bozomo na yena bataki ndenga zolo bakuna plateau spécial de Pam Simaton. En tout cas, babonné nyonso ya famille Bota oye, famille Bota toujours en avant, famille Bota de l'accès bango ke de leka bango ne bela. En tout cas, merci beaucoup na ba félicitations nyonso oyo. Bo souhaiter là qui maman na biso Belleville Kandi Bel Air télévision le ko 6 ans en tout cas bravo to ebake bino nde bozala na sima na biso yango pe sa biso force ya ko lekaka liso na ba plateau boye ko to lobaka ba encouragement na bino na vraiment et ça la biso bien na profiter ko pesa mbote na nge papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman BBC Jema la maman qui dérange regarde ngo ma garçon Paris Jeanne Mboso na carte France ma yaya chérie je te salue aussi la maman chérie à moi si maman sociale bambote no ebele et pourquoi pas papa ça pour le nécessaire en tout cas ndé na yebisa bino ka ke bo consommer mingi film na biso na kombo ya avocate tous en 8e épisode lelo à partir à 16h30 9e épisode de côté en tout cas bo consommer film focus na boulot en tout cas et ko ça la biso vraiment bien na plateau na ngana zanga mon côté na zana Bianca Zanga Enoch Sokoza parole mon nga ifongole na plateau na yamba mwana suka ya famille Bota Bianca Zanga bonjour.
Oui, bonjour à toi Pamela Matondo. Bonjour na ba mélomane nyonso bazolanda biso batutu o balingaka Bellevue télévision en tout cas biso pe to lingaka bino. Merci beaucoup na yemoko Poutine de l'écriture. Bellevue télévision. En tout cas, joyeux anniversaire à toi, 6 ans. Ouais. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. En tout cas, nous avons salo makash, nous avons batelo kaka. Il faut qu'on ait 10 ans, 12 ans, 20 ans. Donc, belle production, ils ont la kaka. Merci beaucoup na Odette Lesa maman na Lesline. Donc, on laisse Nzamba verset. Et pourquoi pas me filer sa montée, ma papi. Merci à toi, Nadine Kialuta, Irène Kialuta, montée Maréchal. Merci à toi, Karine Izanga, Jocelyne Kialuta, Patricia Branco, et agent César Moko, Ada Jolubanda de Turquie Luanda et Turquie Paris et Paywa Rose Mengi Azakuna vraiment. Merci na Lama ma chérie à moi aussi, la grande H, Maman Sakina et pourquoi pas Mamita Dina. Merci beaucoup à toi et merci à Nicolette Douma et pourquoi pas Samiga Amba, Petit Mekosto, Tonton Yamse. En tout cas, Pamela Matondo, ba question yo et puis Biano Yangai. Ok, merci beaucoup Bianca Zanga, ba question yanga Biano Yayo. Merci beaucoup na ba tonton nyonse ya famille Libota, na moni tonton Yamse Yambe, tonton Mondirba, tonton Tadi, Prince Luamba, Jerry Kobetox, Teka Migre en tout cas, Pambote na bino ebele pourquoi pas na biso moko ba tantine. Vraiment. Ba tantine na famille Libota. Petit Mekosto, je te sali. Samiga amba bambote no ebele, Jemima ebele, Mamuluba, Rihanna, en tout cas Plasma, bino no so bambote na bino, en tout cas on toloba ke biso awa famille Saratola, oui, bango no en tout cas biso awa famille Libota, union fait la force. Vraiment. Biso pena union fait la force. Amour, tozala na amour vrai. Biso vraiment awa amour vrai. En tout cas Bianca to betana moi les solo ya film la biso film avocat. Le 9e épisode des Okoto. Moni film les que ya na ebisa yo. Te d'abord photo bete la Bellevue maboko. Bravo Poutine. Bravo. De l'écriture la méritera comme Poutine. Tozan na ba œuvre. Biso tozan na ba œuvre to na biloko na biso za. OK. Bellevue ko le ka inapercité. Si. Nathalie 8e épisode. Nabisi Nzambe. Okose la Bellevue loko nini. Vraiment. Te Bellevue bazara maele boite. OK. Aza félicité. Nathalie papa Serge modèle azo kosa maman étoile. Papa Serge alobi ya défi sa gouvernement mbongo. OK. Azo kosa Leya. Ouais. Na leki ne pe milo azosi aza encourager Papa Serge yoka Soniko Mario décor a kosie kaka bilo pango ezoteka mais oui je suis d'accord eteka ma biso ke luka place na biso Leya tala mobali no tala rétroviseur obi Leya suka mabe makasi na loba na yo Leya suka mabe parce que obebisi personnalité mobile na yo turbo o aza innocent osali mikanda mabe po bakosele makambo ke alongolaka zemi na bopito olie po vanda peut-être na bana na yo po yokaki leçon morale ya no Nicole Bakata olie kuto vanda na bana na yo te na bokola ta bana nga nazala ta na bana ngango okezwa su Mario OK, soit escroc au carré. Nakomba Gino, oyeni na ndako. Yo kanti Gino na milo babimisa nini na malonga pa mama, baza même moral. Pour les qui na yebike, ba oliende le ya mbongo. Yango mo makambu tu ya na oloba, milo akwa encourager ya na ye. OK. Mais la logique des choses boy, maman na biso Leya. La bana ne balobi ne décor balobi ne bien. Oui, mais balobi que ceux qui maman ta lingi moi nous aza mwana muke soit ta lingi papa mukolo ceux qui déjà maman présenté bino que oh papa na bino faux bo PC respect ya bo papa comme si décor bata zebiso batala mutu nini oui baba mobali ya maman babenga ke papa parce qu'il faut que tala mobali ya mwaza ndenge nini. Est-ce que mon droit d'adjoint comme ça me maman nanga? Jamais. Ozomona. Mais ce qui maman nanga aligné et que la moni azo respecter maman nanga. Alors ça la peut-être eux c'est maman nanga. Oui. Na moni pe la buzo baté.
ça alors pe na ko accepter Okay. parce que pour l'instant na posa na mona ka maman na ngaza na esengo parce que eza ka moko te na maman Léa Okay. maman Léa nda poseli mobali na makambo Papa Tirbo. akoseli mobali na papa Tirbo makambo po nini avanda na Gino aza na papa Serge beaucoup plus maman Milo aza na posa kaka ya maman Léa aza na posa ya bolingo eloko moi ezoboma Léa eza bolingo j'étais ma 5 heures Encore papa Serge P. obi bato ebele bazalaka na bamankima wana Oui. ya j'étais ma 5 heures baza ebele Oui. baza ebele bato mosusu omoni ke aza na mankima ya j'étais ake kozwa daju atie na ndako Ok. Mboko passe ese. noloba no Ok. ozomona sikoyo ntango ye azovanda atala mpo dekor alobi na ye na minute oyo guerre ekomi na ndako mama okufa na tension nga napuye bango parce que lupango nazoteka ngo nga vraiment napuye bango mais Léa moko azoraisonne azobaka lupango etekama te na place wana mais Léa c'est comme si azomemama na j'étais ma 5 heures aoteka lupango mais loma bana na ye sikoyo nde baaccorde tala place Léa ntango tiba ozonga tala place Léa oloba na eza mvutuma vraiment eza mvutuma te comment Nicole ebakataka opesa conseil ya makasi bongo boya nani tika ozwa mobali na yo te sala bozongisa boyo mpo oyoki nakosala yango te nde baloba mpenza ke mama Belvi kandi ayedikaka masa azoedike ko mpo tozomona bafilme ndenge ozokende bavie oyo eleka na bavie réelle ya bandako ya bato yango mama Belvi Pamela si tozoni te esusu kota ya bagesho na bajunior akomi chanteur koyemba pamba tala gesho ndenge azoyembela Dacosta na junior mais eloko azobosana junior na Dacosta baza na avenir mais gesho wana ezaka flatterie azoya koflatte bango eloko gesho abosana junior na Dacosta baa na avenir batangi classe bauti poto bazo réclamer ba droit ya tata na bango oyo peut-être bango bazoyeba te tango bakeluka papa Kofi c'est que papa na bango ayebisaka bango ke nazalaka na maître avocat na nga moko boye peut-être biloko na nga mosusu ye pas mieux placé ayebi siko tango gesho na boda bazoyembela bango nini tosali te bakelasi mpe botangi mpiaka yaya gesho wana makambo yaya yo oseka bango mpiaka me bango baza na mutu junior ayebisi nani ayebisi gesho abi yo fo pardon Dacosta ayebisi junior abi yo fo zonga junior abi na kotika obunda bitumba yo moko te voilà ozomona mpo ozomona yango eza force mama étoile soki mama na biso top to mama na to Ange Maisha babandaki koencourage nani mama étoile atokoki bake baza mabe mais bazotelemele baotalake mobali no akufi si c'est vrai est-ce que eza vrai mpe papa la akufi vraiment problème yango wana ozomona tala esika mama na biso étoile okota na monde si je savais akolela sikoyo na nani ezada trop tard pour déjà na comportement ya mama top epa na ye ovanda te mpo ozokisa bato soni epuis tomoni papa Kofi kuna déjà osentir ke on dirait pas ayebi mo makambo mingi aza mpe mayele papa yango on dirait ayebi mo makambo ebele on dirait ayebi babiloko oyo nani papa ala atikaki mpo nazomona c'est comme ça on dirait papa JR azoloba na mama étoile papa ala atika eloko te apaka lupango wana bavandi mais d'autre part tozomona mpe on dirait papa ala aza na babiloko ebele mosusu alakisaka mama étoile te alakisaka bavocat on dirait ayebaka daya comportement mwasi na comportement mabe to ndenge nini ozomona yo moto otala filme te topesi yo déjà goût ya filme kota na Bellevue télévision yaya avota l'émission oyo kota na Bellevue télévision tala film parce que maman azokoma makasi bayaki lokwa singa matembeli bakepeka lokwa singa matembeli soki bazalaki bana mayele to papa JR azalaki mayele effectivement oui papa la kufi maman Léa pas azalaki
peut-être maman étoile pas aza encore trop jeune à cause on est peu mutu ba vanda parce que mobile nini oyo ngako za bo vanda na ye pour conseil na malonga papa gère bana komi na maman étoile apesi tu apesi non conseil té ozomona mais so kaza ki nini peut-être bala nde ba uta poto maman pas ko expliquer bango nayebi ke eza moi passe pour bo accorder ye bona bo mais papa na bino mais tant yo zo ça oza même moral na bana obi ke bana ba respecter yo makasi bana ba ko peso respect moko ozo méritango eza na bato misusu babunda kala na bana mwasi oui nga na mona bazo boke bloko na chasser vive siko bilambo boki na chasser na prince ki mwenza OK okende wapi mukolango po lupango bateka katikati ya place ezalaka te chez les parents kuna papa azane muta milango ateka lupango katikati siko yo soko bebisini na mama wana okende wapi eloko papa jia obosa na yango wana il fallait la même morale na bana à côté bana ne place to okende moi venir eza soki boza même morale pe na bana na bakoko brancher bino pa pesi bino musala ozomona yango eloko ezangi papa Serge tellement esprit nezaka aza escroc na la ofele awali ofele nyose ya na to sikoyo aza gu koleka papa chéri OK mbali mbinga mas yaya pasteur na loba na yo ya atambola na ba veni akokota na ndaku otali façon de parler na ye otali bolobi wow Saint-Esprit Zawa. L'homme de Dieu. Yaya. Au monde a bondeli. Chiffre 3. Et bandi na ba $30, $300 bonabo. Maman a bisu yaya to bano. C'est pas ça la leki. Oh. To longo lingwana bona komi na ngengi na moni. OK. Écoute, ce qu'on a bandi ko landele na bandi ko lanzo la fana na kamuta kwiti escroc carré. OK. Mukone ko monel tu le pas to futa na bisenga boko ta susu atozo escroc o ma sœur yebinga ngabi oyebe longo yo aza sora moningai alinga banote ata na biso kana zana biso na to na moni na nzela ayebike moi moi so ayebinga ya loka ba jara ba papa Serge mobali boga omoni ta chemise ne vandi na nzoto le ko yatende vraiment siko abongisa OK. Yo mtotali film teto bondeli yo mama. Consommer film. Tala film yo ka goût. Voilà. To komo yo ka pe ba l'autre là ba komo loba yo ka goût. Lele ko le kalobi. Ba kopera kaka. Ba kopera ka bilo ba ya ko sala ko promotion ba film na bango kaka 2 jours balala. Balali baza le loko ya loba te baza le loko pesa na donc baza mana ba sujet te ke ba ko vana kit ba no pesa ezate OK bien ka bisa tata tuti bordi te to ya na film to ya na kini makambo atele ki to ya na vonnet parce que maman koma diplomatie voilà mère akomaka soki pe to moni boete to na Josué to moni mo bete to zoni na Pissom to na éducation ma belle mère ya to ba est vrai OK est-ce que ba l'autre est là nazo ke ba ndeko mawa na souci est-ce que ukolango et ça ndenge nini okotama boko na mutu na côté la monde si je savais pour nina kene na ngata boete ya bo regretter. Bianca tolobaki internet ezaka tribunal te mais lelo à lire internet ezokendela ma finge comme mema bato na ba prison et comme ko sala boy yo conseil ni nozo jona makambo nyonso leki siko na internet te ya nga za conseil apesa mutu te conseil oyo ozwi ou leçon te nga na zwi leçon te nga sala promotion film à belle vie et puis na ko recadrer bato na finga te Pamela na ko finga modèle ko finga mutu imbécile no zoba nyama bona bo jamais na loba mutu imbécile to bembe na yo ba insiste nde yango wana OK ozomona so ina yako talisa mutu ke yo mutu peut-être musu otie olali na ozane zo
mais coussin wana et uta pas Belleville na fingi yo même pas ah la fingi yo te oui yo uti suka mboka oyo na bureau bakangi ba futelo $300 na fingi mutu na fingi mutu te na tali sika ba valeur ya mutu obino bo nga bo finga olamu asala bino ba boki yo biloko na ngamba ya yolo kuna mais mutu moka suni abimiselo $1,500 a peso bon garantie ozomona na fingi mutu te beaucoup plus de ba valeur naotalisa mokili bolamu ya mutu nga na mipesa témoignage nazalaki lesbi na banani ba Monique baza wana donc ba exaucer mata baza wana baza belé na oloba na yo ozomona mais peut-être misusu n'habite avec le temps bakokotika ba Moski baza wana donc avec le temps ozomona ezape na mukona bango bakuta na pena Belleville na bango netinga na kuta na Belleville kandi ateyanga alakisanga valeur ya kibo mwasi ya soko tie boya loko tenga si siko ndenge obane ko sala be mission ya Santa Buana yo po bana opesa explication nde baninga musu ya nazo po ba misu balongola pesa bilamba non ngande na kokoma ma niveau wana te jamais ozomona mais na kibolelo na nga boye na koma oyokela ngo soni si on aza mama lelo mwana nga koza na Europe koza partout bana nga baza partout mais lelo baso bavandi bata bota mama bango makamba na loba ozomona yasko soni na kibonga na yoka ngo soni na regreta tala kana na sela ngo jeune à une semaine sec na liaka te na milaka te une semaine dans ba no fongola 12h so na koti 18h ti plutôt so ki na salaki 0h na fongola 12h so na koti 12h na fongola 18h ozomona na zola kango temps parce que na mona kango ezaki loko mobo ezaki na bénéficier na nini na sombi nini na Santa Bu na sombi loko te mais lelo na za na ba valeur na za na ba capacité o vandi bomona mamita dina atindelo koli voilà. La maman chérie, moi ça tient moi code. Maman Sakina, il y a moi ça qui li papa. Parce que à sentir oh yoza. Si. À mon que non. Moi nous reconnaître belle va sa valeur. Pas mais la muta consorté, belle va sa valeur. Nga na bi valeur à belle vie. Na non ça sans tabou. Na sona te mes grands frères kaba ba grand frère na biso oyo ba moninga na koli na lingwala ba ebi éducation à famille autoza nango. Babenga ba grand frère nanga ba bimakambo Bianca zoloba na TV tozo regretter to mona eza Bianca te tozo ko se retrouver leki na biso te ozomona tala soni na yeki nango na famille et puis na grand frère za pasteur na poto ozomona siko tala tango azo vanda atala ba genre émission bongo alela Bianca kisinga soni omona na comme le cas mutu mo naza rejeté na famille parce que na memi soni mais grâce à belle vie il y a valeur nangé zongi pour robenga na téléphone to ba buzo ba pa mais na niveau na fingo tu ne crois pas Bianca lelo ba comment traiter pasteur de la foi hypocrite alobaki a ko jouer les sous-té mais a si belle vie télévision pasteur mususu oyo loko ya remplacer zana bisolo mobo Pamela lelo tokoza biso mbale supposons ba miyibi donc il y a un exemple typique lelo tokoza nini na to miyibi biso mibale to abasa ndumba supposons toke boye tokutela mutu moko boye nga linge bino ba vie ote yo zo $100 yo pe zo $100 lobi nga ya kutisu biso na linge bino ba vie ote zo $500 yo ke ozu $500 wana simbi coupé dadju zo ninga na makasi manje zo lenga tselanga ta staki na ngai pardon ya katela ngai pardon ozomona Pamela azu $500 a pesinga abisi biso abi ya suka yango yo yoki osaleli ozomona abengisi bino boya na église yo yokoke ngana yete nana za malédiqué oya yete siko tanga fana moniki yo yoki otosi ye osali maloba oya lobaki ya so za posa lisuni otika te otiko te osali so mbangu asi parce que o considérer maloba na ye otali te kaza collègue na musala maza père spirituel aza na bonzambe
Yaya ngana banga pasteur de la foi so apesi prophétie salamaka pasteur de la foi apesa qui alobaki esprit de mort ezo frapper na bakomba M alobaki na bakomba M to mona ki yango pe salamaki na bakombo elanda na kipe ozomona aya ko piaso prophétie mususu alobi ba comédien ba kokende belé et salamaki to nzele efonga même makasi pa ba comédien soko yo banga maluba musala nzamba ana te tika mutu ayebi parole de Dieu moi ça za komi kitisa Belleville azana sa makolo ya pasteur de la foi yango moni pasteur Arbi azo ya ko tourner parce que Belleville za mona yo kaka mais toi des personnes différentes Pamela toza ba tumi mais toza na bédication différente c'est ça Pamela comme ngatenga na koma yo te oui. Ozomona, moi ça nini oh pour Belleville, t'as déjà muto alingate mo finga. Vraiment. T'as la muto alingate mo cracher sur muto. Bon le mama be pona muto. A supprimer bino ma vidéo. Ata vidéo ngata mai combien ba bino supprimer. Ozomona. Na kanga mana parce que pona bi valeur à mona moi swana. Ah non, te tikanga va na Belleville. OK, merci beaucoup en tout cas Belleville Kandila patron na toloba mingi te bravo car parce que yo ozala na ba critères nyonso. Donc yo pendant nzamba créa yo o intelligence ozana ngo sagesse nyonso bolingo ya bato donc nzamba créa yo na lolenge na yo yango na lobake mbuma kotela babamba ngo kama banga lelo balobi ki bochema kelele bosala ka lolendo 6 ans et 5 ans 6 ans 3 ans anniversaire bolata ba uniforme bino na bokei mais o bochele yango makelele te ba trouble bino moral ou comment Pamela anniversaire il y a 6 ans yani o calcul ya nzambe eza ya bato te place nzambe olinga memisa biso Pamela ata biso toyebi yango te ozomona ata mokili elobi bosalaka boye bozongisaka boye chaque jour ezaka dimanche te soki toliaki soso yebaka dimanche wana tolia ngombe en tout cas famille bota bozala na bino en kimia parce que y a des surprises eza ozomona tokoki kodévoile eloko eza surprise te esi la goût bato bazala pio bientôt baomona yango kaka biso toforçaka te famille boto eforçaka te mama alobi toujours focus shalom mais shalom bango balobi ke mama shalom lelo kombo ya makolo poussière elongwe ekomi na kombo ya shalom na oyeba te shalom bakoma obenga na façon ya koseka ou comment yaya baseka moto aza hypocrite moto atambolaka na ainsi dit l'Éternel batouchaka te na exemple mo muke Belleville bano abandu ko finga mabanda nini 2016 2015 ba début ya 16 to kota 2016 donc 2016 kaka 2015 début ya 2015 Belleville bana da finga ma ozomona si tu as 2024 8 ans 9 ans ozomona ba tension pe ko ya si poto monaka be mission esalamaka yebele bato mosusu baperda bakufa bakoka osupporte bamafinga te bakufa mosusu basala ba AVC mosusu ndenge nini me nzambe aza na Belleville ozosentir yango te ke babundisaka mwana elaka te yaya oko mabele kozala opete Pamela nga nazala nga na mona elaka naloba no Pamela nga na bela bamaladi mosusu ovandi mabota lobi ate nga na nzambe vi na nga sa nzambe na muta kokufa Pamela ozomona vi na nga sans prière naza eloko te Pamela kolana te mone tovandaka boye tolobi tosali boye te so nabondeli mpa na yo Pamela nzambe ayokaka nga mpe obiki ozomona siko na vanda na tala boye ya tika na vanda na Belleville ka Pamela tika na vanda na Belleville en tout cas merci beaucoup Bianca to comme déjà ko chiter l'émission na biso question na biso ya suka po to chiter lelo oyo ba voice ya Kovo d'or réseau circuler partout lelo oyo tomi benga bata famille bota tomi benga batantine ya famille bota mais tant on sa makambo na ngeza vie privée na ngeza ya ngai soki likamoko boye bimi na sima makambo na sala vie privée na nga balati sango ka mama Belleville pourquoi parce que ba voice eza ya Kovo balobi ke Belleville aza na entouré na ba lesbienne na ba PD Pamela ata Bible lobi o asali sumu tazwa libanga ba mama swana ndumba ozomona Rémi asa mutu to biso to koko banir jamais
asa muto te biso to koko tike musika jamais. OK. Total ise bonzambe. Ozomona. Dieu merci kutu na koloba ya malamu Rémi Alobi. Oui. A déclaré peut-être à Moussoussou. Tu encourages à ngote pour ça mabe. Oui, ça mabe. Tu encourages te wana. Ozomona. Mais oh mutaka le bimi. Vraiment. Ozana papa, ozana maman, ozana petite sœur, ozana grande sœur. Sonne ma casse ça. OK, ba benga ko pe no ko ba benga ko. Yaya, Nazou Rémi. Au préféré Rémi. Yaya préféré Rémi. OK. Ozomona. Tu encourages Rémi te, c'est notre frère. Nga na benga ke noko. Oui. Na bi Rémi aza mobali. Tout wana na bi omoni banela ka babundisa bango kaka so tali Rémi Kovodor lelo te pamela lobi te na biso mosala nzamba munene amen na loba na yo kanga ka data lelo lelo te lobi te Rémi osela nzambe o comprendre OK nzamba tikaka bato mabe aboma Sodome na Gomorre ozomona mais bapede baza lelo ba lesbienne baza ngelo mona oloba eza misala mabe soko totala France Italie États-Unis bazaki frappé makasi bazaki frappé na ba malala frappé makasi baza banani ba brésilien voilà ba brésilien non bango kutu bazaki frappé makasi vraiment te pamela France on ekundi combien de personnes Italie ekundi nini bakundi combien de personnes na corona ya non bana yo majorité o bakufaki ba vie nanga ba pede na ba lesbienne OK bazaki frappé ezaki kanda nzambe ezaki ainsi dit l'Éternel nzamba zolo tala nzamba lobaka Brésil ba mekai kosala mutu lokola babenga nini idolâtrie basaka na nzambe bazaki frappé atala nzambe atikaka ayebi le pourquoi atiki Rémi akoyiba mpe Rémi abandi mpe mabe mosu mpe banda kala ti mais nzambe ayebi le pourquoi otika Rémi aza mosala nzambe ozomona babi komona ndeko na defo kotika ye te talisa ndeko eloko boye osala ya mabe ozomona nasepela na mama ya biso 7e bagarre apesaka témoignage oyo azalaki mais lelo aza mama aza madame notre mémé notre fierté en tout cas bisou mama nalingaka bino vraiment. OK merci beaucoup bien ka tokomi na suka émission na biso mot de la fin na yo na émission lelo. Mot de la fin nga pour l'émission lelo en tout cas vraiment famille Bota totika Belleville na maboko nzambe. Si omoni batebele balobi ke non bozo finga bosala boye beaucoup plus tozana te pona mafinga toi bato nous sommes des responsables en tout cas tokaki ba appel na bino tokaki ba concert nini obopesi biso vraiment to bois quitter to zui to bois quitter to zui mais recadrage ndeza kaka merci Pamela vraiment mbote nanga na pesi na nene nzimbi la brésilienne Doris Mwambani qui soka la patrona tonton Grace Chico Sana merci à International Kabobo Miss Margot la patrona et merci à Rosimboui et pourquoi pas Nick Bams de Brazzaville merci na Chaco merci na Jenny Lema Aquarium Kilo à Congo 6 fois belle merci à Janaba Nakaya Motema Rodrigue Bangala na Italie na Bosani Babi Makila ba champion petit mais costaud wana masoko yo za boli tu na bien vraiment et merci beaucoup na Samigra Amba et pourquoi pas na ba cameraman auto zaki na bango et na batu nyonso to na famille o tshaka mnobo petit mais costaud za simana simana oh nana place mana petit mais costaud ya ndo bangisa za to tindenga ni vraiment mambote nga na famille Bota Mobimba ainsi que na yemoko notre autorité morale Poutine de l'écriture à Belleville Télévision voilà. OK merci beaucoup to komi mama na suka émission na biso bo comprendre nga mwana suka sexanga makasi alobi ke ye munoko no sasaka achaka parce que petit mais costaud na place mabaza na sima na merci beaucoup na baboni na biso nyonso ya kilelo baboni na biso nyonso ya famille Bota abo consommer mingi ka film na biso avocat mama Belleville a idikaka mas
bo consommer film bo tala penza film bo yoka mama Belvelle ngolo ba nini na film et ko sala biso vraiment bien. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman bébé CJ la maman qui dérange regarde ngo ma garçon Paris. Jeune mboso na kata France bambo teno belé, la maman chérie à moi si je te salue, maman tété aussi bambo teno belé, en tout cas maman tété bambo te belé. Ceux qui bomoni biso na bilili boye eza grâce à caméra na biso Enoch Luzolo na bosa ni pété kopé sa mbote nange pas tonton Yam si Yambe Samiga Amba la Cléopâtre, je te salue aussi, pourquoi pas à ma grande sœur chérie, petit mais costaud. Oh, il y a assurance. Merci beaucoup pour s'abonner, pour liker, pour partager la vidéo et que ça bien bye.